Flash, flash, flash. Peuple congolais, l'air est grave. Vraiment, au ezali message, peuple congolais n'y a ce que ozali au téléma. Tu bien que ma camiso les Cassico aux États-Unis, bazali une élection monde entier, bazali kolanda élection oyo, ezali koleka na États-Unis. Alors, tout le monde bien que Donald Trump na Joe Biden ti banda bututi sikoyo bazaka ka coude à coude. Moto azoleka moninga zate, Donald Trump banolo bao yesi a gagné, Joe Biden pas lobi non, yé pas gagné. Alors, mon boulot est causé aux États-Unis. Mon boulot est causé aux États-Unis, je répète. Na sengi boye. Tango élection za na Congo, au mona américain batinda kabasoda na bango. Oyo kabasoda ba américain baza déjà na Congo Brazzaville. Basoda américain et si ba komaki na Gabon. Basoda américain et si ba komaki pemeni ya Congo pona ko sécuriser biso. Ba yaka pe pambate na minduki na bilei pote bakoka kopesa peuple congolais en cas ya guerre. Alors lelo ezui bango banani ba américain Joe Biden haza lokola Fayulu, Donald Trump haza lokola Félix Tshisekedi. Alors kuna bazoloba ba yibi ba voix, kuna bazoloba ba triquer élection. Donc tito comme na butu mo boulot ko aux États-Unis na yango soki élection so pa na biso bango batina ka basoda na sengi na président de la République monsieur Félix Tshisekedi. Tant que peuple congolais, na lingio sali saba américain, c'est le moment. Tinda basoda na biso ya Congo, ya FARDC, kuna pemeni États-Unis. Bazala na ba mboka we kangami États-Unis, na Mexique, pemeni na mai, nangi bango pe bazaka na fleuve Congo, tango ba yaka soki élection na Congo. Pour ba sécuriser peuple américain, hazako lukali sungi. Bible lobi soki moninga salisi yo pe na tour na yo salisa ye. Président Félix, c'est le moment to la sana peuple américain que bisope toza de cœur na bango. Tinda ba soda congolais na pemeni États-Unis pour ba sécuriser peuple américain. Pesa bango pe biloka kolia, ba mema ba kwanga, ba mema ngulu akapela, ba mema ba dendon, ba mema bakisalaki ndeki bapondu biloko ya Congo pour peuple américain yeba que toza de cœur et pas na bango. Alors nazosenga na congolais nyonso tout abima Amérique na moment oyo hazala sécuriser gouvernement congolais azui makambo nyonso na maboko soki bameko sala mobulu bakomona gouvernement congolais ekotinda bavanya combattant nango ya FARDC nenge basalaka. Président Félix kotika bango te baza bato bayedaka biso prévenir que ambassadeur ya Amérique akenaki minembwe tala bolingo baza nango na biso. Alors lelo ezwi bango ti butu guerre kozala. Alors président Félix tinda basoda